kende boy jeune encore okende boy jeune encore alors que qui soit na banda kopesa ba père na biso avec muto so za malade bi muto azo neti ba du genre neti ba prostate bande onanga ba jeune garçon ba comment ko utiliser en na ndenge ya mabe alors ce bazo yebate lelo sali lobo sali mais tant on comment na ba âge mort boy et ça la trop tard nga banda na botama mama na ko sawati mama Nathalie na ebinde basela encore te na mona ngo mais non na simba ngo tuna na salela kango petit na tia ngo kati kaka komuna wana faux jeune Bonjour, bonsoir, balandi émission mal à l'aise. Balobi na masolo ya net boutique la Congo Millennium. Soki bino boza makambo biso na Congo Millennium tuza solution. Merci à toi mon boss Ricky di Benz, motema ya maman jolie di Benz, maman Ngouli pomme verte. Merci à toi ma maman chérie préférée mère d'Abstrocadero balobi kombo na yo epezaka vraiment. L'émission est là dans mon côté, dans un ndeko na na ko profiter pena. Bonjour. Bonjour papa. Oui, bonjour madame, maman Nathalie. Donc avant banana roloba, et le liboso nazo baptiser na kombo moko. Donc comme on a pu ça partir le loba nyonso balanda émission au Congo Millennium. Oh, eza na bat misusu asomi mo mega na ya muke akoti na ba Facebook na ba internet na bino pona ba n'importe quoi alors que na via lelo eza sur bon te surtout so ba tana yo vandaka o tia batuka et zo yo tant makasi donc à partir le fo yo bake ba benga ka yo ko suko sonko e ba kolota ba mitema doko doko balobi vu maître di 15 ba longoli maman mwili babi kosu ya nkoi bakolo tabamite maduku du balobi ba baptiser nga moi je suis toye ba oh moi je suis ato imi au sala rien donc kosu onko bakolo tabamite maduku du donc ndinga za na soka kosolika bataba nyomutu tu ayebi kazaki na tabana ifo kanga esinga ba nko ya kosoli de koya kosoli ko bobi kosu onko krina ya pamba na kati ya zamba monde banyama bakuma ka paniquer nande kazali ko lanzete mazo banga mutaza na se papa ça s'est présenté ba l'émission mal à l'aise balobi kosu ya nkoi na meki beni bayo ouais nga refaire lobesa bandeko na nga nyonso bayebinga lokola yo boyebinga refaire lobesa yeye en personne. Donc pas dans un chef de famille ou un grand-père propre t'étais l'IFAF il y a bien un abi ou un petit frère n'a propre n'a-t-il la mutema donc ce qui le là qui Dubaï a son abi petit j'ai andé nini na sepela na aura pour me pesa nga maile donc grand-père place aux coups chapeau na yo na bébé na Yohan elonga bani mabanga avant Jivan bon non Rifin pardon Rifin l'obesa émission lelo c'est un sujet mon tozo ninga to lo bato surtout partager na yo balobi comment na kombo moko oniti encore kombo on est uta wapi pour le tout le monde ba jeune garçon encore ba papa mi encore kombo encore et uta wapi Baby gelelo na sikana muke. Baby gelelo ba jeune lo ba ma mité ma be. Comment est-ce que ba jeune minimo revendre ka bondo sela ba encore bondo sela ba mamu bele kili. Kongo lelo. Monde za ko évoluer te. Elo ko na kala nga na yebi nguna kala. Ezalaka justement moni ba père na biso ba ala na kala. Jara batu ba ala omoni ba malade mo na nazo ba ku te na muno mboka na biso sa malade mo bandolo ba mutu asuba pa mpamba ko vanda bo masule bi mare pa ba binga ngoni na ebite bino ba botanga mingi koleka ba diabétique te bongo te be na dimité sur ça ba diabétique za en terme mo ba utiliser na ba bon nga za corps médical te ba za ba corps médical ba yeba ndeni ba zola ndemi tu na vie Jacques Mailanda po ya za makasi na biloko wana c'est bon ndinga na yebela ba ona kala mais le moment comme ça le comment aucun début jeune encore aucun début jeune encore alors que qui soit na banda ko pesa ba père na biso avec muto so za malade bi muto za neti ba du genre neti ba prostate tu vois ni za ba benga ba so d'épices ma ba qui soit ni za ki se ba tio yango za neti oboki yango tango obaka yango na bord ki aider yo
oza su na facilité te ya robimisa masuba ndenge ando bima pamba pamba mais lelo yo c'est déplorable ba jeune belé bazo comprendre alors qu'ils ont nuire banzo tuna bango so kumba ngwe utana wapi encore pongala na ndo kola na ibeng na ngango te kasi kola mo encore na midi embika eze lo mo boye eze ya lelo te ba père ba botema ba kuta yango biso to botema to kuti yango pe to roleka to tika ngo parce que ça bokoko bokoko euta na yeye moko zaki bakoko na biso ba découvrir ba kisi mo bo pona ko aider biso mo déjà ndé lelo batanga usi ba makambo ko makili na sali kisi o moni koto ba leki na te ba sali bo moni koto ba leki ba sali bo ndenge lelo komela alors que en corona peut-être moi mke et ça peut différent so tali ba o ba no ba leka ba tikila batoire na o ba joueur na ndo mona pa ba joueur et ça différent ngala ndo mona ngo souvent pa ba joueur pona yebi na za master na nga monsu ya joueur na otanga kombo to yebi kaka mama on dizala ye bango bazaki na biloko wana keno eloko ba pesa ka biso parce que biso zaka na temps belé ya kuta na ba cité autant na biso nyoso izala kaka na bale ba physique to sala ka ebomaka nzoto yango mona banda opesa biso yango ngana tuna ejo musu banda opesa bino yango pourquoi pona i renforcer te banda opesa biso yango na ba kisi mususu sozo melango ezo pesa yo nzoto makasi lelo yo bande onanga ba jeune garçon ba comment ko utiliser yango na ndenge ya mabe alors ce bazoye baté lelo sali lobo sali mais tant on comment na ba âge mort boy et ça la trop tard et puis ce sali là nga banda na botama mama na ko sawati mama na tali na ebinde basela encore te na mona ngo mais non na simba ngo na salela yango na salela ngo petit na tia ngo kate kaka komona ni na mona et première fois na mona ngo yango mona on dit ils êtes le quoi neti moni ba cocaïne ba drogue o ba disa bongo neti ba déjà ni ba levier donc non na salela te na mona kaka mais c'est déplorable sous na ko moyo kasu lelo ba père na biso tellement ba comme na bilenga ba kana sucre bango wana sika subana kasi bakana ujana kasi bango te ba pexi biso totanga ba terme ngoti c'est totangi lelo ujana komi oh tanga ki ujana o ka kuna lelo oh mama na ta kanga sits wana po ni otangi koma ba ujana ya solo wana bo ebite koma bongo oh mama na ta kanga sits wana otangi koma ba ujana po ani mais bazo yeba teke kaka les mêmes bateaux bazo luika po balo bake to kene ba ujana kaka bango wana ndi bakolo ba ujana nani wana susu to otanga komote ka bango wana nyoso balika ka balubaka papa tokanga bango to sala toujours et batali bosso balanda ba ujana ba moni kaka ki fali aider bango comme ujana longo kana sik c'est déplorable papa mungola kezongi la soati encore pour anina landaka moi muke ngana vani na papa na vani na terrasse une fois na vani na terrasse na matonge vani boy papa un papa zo vanda abengi mutoi moi je croyais même azo somba azo cigarette azo somba azo bilo mzo rolem mzo makasu wanini ndenga vanda o baibia mais papa wana azo courage ya koloba azo courage ke ndenge za wana masa zingila nga encore on n'est pas encore ngo somba ngo ya combien ya 5000 francs et puis moi na wana bi banda na bandi ko tambola na oteka mon client libosa te asomelinga biloko ebeleza kayo na nini na encore na tuna papa est-ce que loko sombi avantage na ngoza nini o sana ngoni pina age na yo somba ngo abi mon fils oebité nabi na simba mutu nga na seka ki ya iba pourquoi na seka ki bibi no pe ba jeune comme si masolo bozo ko kasute bokoma pe ko tata ba ko bino ba papa mais bino pe ba jeune bozo tsango wana faux jeune wana na ko sa te faux jeune zozo le ka ba nko faux jeune amuntu mombo obi ke ba jeune ba ba momina bango ya bien ya kafu ya kanu mama beba za obi basi mabiba za yo ka franco ndenga yemba te tuna franco lo ambo pe sonami ayemela basiti moni basi nde bazana basi bazalo lenge bele eza noko mususa zolinga monu pecho fo pecha beba déjà de fona sala yebe pona yo ki sa passe alors que azo baté yemo ndem tazo miyo ki sa passe yemo ko ndem tazo miyo ki sa passe esalobi basi ya bilongi gugu bozo ezo simba te soki baboyi yo okomi ozi fota mutu moko tie tolandela yo osambwa kutu fo beta nde sete nga kundena na loba no lelo soki mutu ameki ko abuser personnalité na yo yebisanga to tchai maboko to tchai pena maboko biso to lobaka te to milakisaka te mais wabi moni koba tango batamaka akomi kotisi na kati ya karakasi na ya vandi ya telemi ya mutu oyeba te kaza na kati ya
muta koyeba te depuis oyeba ke ko baza okoyepe na bina chodina ngone na chodina ngo mais tant qu'on toucher ka bomba mo sa ni monini mama kolona yebimi mutu ebimi ça dit kisi ke mutu amayele faut uzala bongo wana conseil gratuit mutu amayele faut uzala bongo mais elo on lo bakaka ba père na biso oyo lelo oyo ba éviter ba biloko ko yezo bakaka ba père to mona pe bana pote bile ba oya boye mutu mo ebisenga bia na tabiso na poto misala ba kayi to sala ka yango lelo ko sala biso boye omoni mo boye il faut mo encore ezala kanango ba jouer pa lobi trop d'entraînement ba papa pe ba lobi biso pe to ko kasute suko conséquence nango ezanini conséquence nango eza mabe ya makasi omoni voir même na tanga wiso to melarao hein tanga wiso so melango melango annexé ezaka mabe conséquence nango pe eza mabe ya makasi parce que ce boko ko peso kota trop na kati ya nzoto e obebisa nzoto e ko bebisa nzoto. C'est pas pour rien que mon abattir me limite. C'est pas pour rien que mon Dieu milite en aussi. Et après, après 6 mois, de fois, mais la source. Mais les gens ne comprennent pas ça. Bah, tu vas mon arcade, on a milité en aussi. On a comme qu'on passe. Faut que nous marat en aussi. D'après, on va bika qui en aussi, qui s'aime qu'on passe. Encore on est qui s'aime en bas. Alors, il y a un autre. Maman, qui c'est les qui encore le roi maïs à terre? Solo, viens en l'hôtel. Lotino. Mon vieux à Bruxelles, Freddy Makambo, Jacques Mailanda, Fongula Matoyoka, Babi qui c'est le qui a encore le roi Maïzat. Maman, Maï! On va le Pékin Liki Bobo Kundu Banzoto ne Maï. De ce qu'on a Maï, force de frappe. Bina ni Maï Zébélé. Bina fil. Car Maï au monde, car Canadien, ba Suisse à ton mélara, ba Canadien au monde, ba Suisse à ton mélara. Maï, car au monde, Maï, force de frappe. Nga on a ignoré ba j'aime souvent na ya nga pona mana pêche na fona ba bière trop ba bière bon ce que biso to ba to mela masanga te to lobani so ngo ba ke biso ne to ba toro yum to lobi nga ben ngate yum to lobi so ngo ba ke biso ne to ba toro ke biso lo kwa to mela masanga te mo to ki ma ba si exact bon bana to so bo to bo te bangonde ça bana combien ngai nzamena na sungi ngate pono na zimo na te. Non, la beauté. C'est bien. Batantino là, batantino milongo migugu ba yo détruit bana bato. Oh bazo boya bona mabala ba komi go sala ba n'importe quoi. Tant ba mo na boy ba obengo. Et puis yobi ke ba jar batantino ngo ba lolengi. Ba lolengi po ne na za boy nga za compliqué. Nga za déjà bien à vivre bien za bien de pona kuta na momi mo bo pona ba kuza mo simo bo mtama obulaka utang so ya te jean na ya te moi parfait na ye moi body na ye moi chemise moi veste à taille ba bi mikolo taille 42 makambo yo pende zana moi tantine mo boy o ba ucho boya na bango ya komi ko biloba loba ou bien o mo boy mutu se bouger na ngona poto lo o sale ya soute aza mukuse boy abimeli yo ko ya te. Na quoi à jamais pour un nini taïze la matin taïze à katia mutunde taï taïze la matin et la maison mutute mutunda sala gelamba et la maison la mutute on a foutu on a mutunda sala gelamba mutako sawati ay la moy salut amanata jamais ngabena no bisa na beti na ngabo pe na ben na beti na ngabo babi tainde bongo bi bato afinga bato bataille mabe c'est beaucoup saka ma couleur ou ça moi bien balobi to aka na système ya kinga jimo binonde makambo izi mahele lotilo lotin mon vieux lotilo lotin mon bala un bon tonton à Bruxelles Freddy Makambo Joël nzola toi même tu sais bobo bolakoko mobala mwindu Roi Landry mon papa aime ici mingiedi balobi kumba merde c'est pesaka tala lelo ya sikoyo na ba jeune garçon au bazolinga inga nazaboui funa milanko 100 euros non c'est l'oroté conseil ni yoko pesa ba conseil na pesa no ya liboso ya makasi soki o sala yango za jeune garçon sala yango tika eloko le kitika ezate so bozo continuer kana mamu etali bino po na ngamu na biso mai suka ene fin
Ona ngamu na biso mai ne fin o sakanate. Ona ngamu na bango. Na ngamu na bango. Kaloka ba mikosa mona bango. Ko yango mona ba kufa. Yo remarquer que mikolo ba jeune garçon ba kufa belé. N'habite so remarquer. Ouais. N'habite so remarquer banda. Oui que banda to koti na mois d'août. Si tu que décembre il y a plein de jeunes ba kufa. N'habite so remarquer. Bazo kufa over na kabwe. Asalika mutu pasi. Avant que no gali bum no ke mukongo. Na kine na suba na subi. Ouais, so saka effet ya encore. Eza ba effet na ngo mama na ebisa yo. Eza toza na moment mo ba komi produit moko plus utilisable. Obi ke na kala obi ba série mo boy. Et comment qui il faut que na ba pharmacie. Na ebité so se rappeler lisu ba série mo boy comment tous les jeunes so komika maman pharmacienne. Qui soit na o venez me mangati na ba 6. O me mangati na ba 7. Sini. Bako no tanga nga ba kisi tenga na lingana nga mamutu. Tanga na yo batu super tege de bango de batu bazana batu ba ben bazana ba gires bazana go de bango bango pe ba yo ka kisi na peno bango nzonzi cap peno bango kombo mo kombo nini. Oebike so zo zo muntu okatsa enzela otike na katikati nzela muntu ke tuti oebike lisumu za yo. Umiminga musika wewe lisumu za yo mais kisi wana tozonga na kisi bano bango nini ben bano bango nini. Bako papa. Kisi wana na okoko otanga su komo na ngote pourquoi? So ina bina tanga komo na ngo eza ba musoba na tiki na ngango na zongela nga kisi yango. Mais batu misupi ba hotel émission lobi te to kana komba kisi yango. Bano bango soki nzonzi kombo nini? Ba kisi ze beleza ki banzonzi far. Moni vieux Jacques Mailanda. Mutu esalaka. Ezaki ba kifaro vraiment c'est beaucoup eza vraiment belé. Mais na boni bisanga vraiment bande na nga tanga ngote po bino boya lisusu bozongela ba kisi yango. Wana betaka ba combien? Bon bango mo bayebia ngalo na sela ngote me selo bango ka beso monde to salela ngote ba komba nzonzika ngakutu mwasi na yebi. Obi pourquoi? To zakomoze to vandi na yo boy. To vandi so to vandi boy. To beta masolo. Mo za so to vandi sigamo. Ana to vandi to zo lea to zo mela manger. Li sole zanga ati surtout biso ndemo so vandi na baninga no basi ba chroniqueur zo vandi na ba. Ndemo na ngapesa vandi na baninga na ngai ya musala ya cité ya quartier. Tu vois, to vandi boyoyo comme ça masolo. Ah mon cher, lobi mena na kokate na sombe kisi wana mon cher. Oyo ka bemza konze papa. Usa bongo point. Na obi mutu alakisanga ki mama mai nani? Nani? Masa na nga. Ya bisanga bi mais pourquoi ba jeune bili ba kina usa ba buzo ba mo kina kizo ba kisa ma pharmacie kizo ma bi kisa ma kasi izaka ka mai obi ke à part na mai ba série mususu ba noko ba komanki ba série oyo ka gi légende komanki en plein na nzoto ba noko na turbo que turbo ici la gaz que turbo ici la gaz. Mon boss Ricky, on a la publicité, c'est la publicité. Kasi yo mutu lingi totanga ba kombo totanga tete bon to zana pusa kotanga masanga na bango te na ebite soki eti brasserie ngo zaka international to boye comme na site o boye na boye mais mutu mo benga na poto lobi na ta malaise biso na poto pe awa ba mindele ba sela so ba kisi ya ko tata ya manzoto wana pesa na ba conséquences ba kisi o mindele ba sela biso obi mabe le mal c'est quoi? Mundele a c'est le kiss yé mon razo zongote mais zo pesa ngoyo mais avant na yo bando salela mais il faut mon kopé zongote yo bengo se bona biso mama nazonde naza bona zo ka bienté nazo sala bona boye bisinga bon papa yaka non sela non sela nini Congo bololo non sengisona makasa manga yaka oyo zongo asiko ngana ye po yo salenga kiss na ye na yo zongo yo mo ndo selenga kiss ngo omeli na o meki ata ko mekate mala mo bisinga pe boso na kina mena kufi c'est que ba kiss pe mindele o somba ko bara surtout basi balobi natama à l'aise nga pa na tsaka ngo moi na pesi ba mbote belé pa ya moi simbinga Congo balu moi simoka mudlai ba bipotala il faut taper na boy moi simbinga Congo ba mbote belé mon vieux Freddy Makambu les bourgeois umela soko na nkisi wana pesa mabe pona ko tsango ba kisa ko baka putu ya basi ya mibali ko pakula donc eza mabe pona yo la fo moni nzambe déjà tango sali muta keli moni mo tango bota maramuke tango zokola bilo ne sezokola te mama yo ndo zano yebisanga ke yo baka yo nzana te kitoko yo yebisanga ke yo makeso ko mutu na ngara zangina réponse très sensible ben aseki boso
Bon comprendre. Pardon la moi. Comme chroniqueuse comme ba réponse ba question ça yo ba réponse ça yanga. Siko ndenge na lobano lo moko. Webi nini? Eke yo ndenge oza ba te belé ba luka bala na tay oyo zaleli. Ebele fona za na tentira Nathalie nata na na beauté oyo za na ngona na na tay na yesu na zuma de la mala na tina nzoto evandi litoko. Ebe ba te belé ba luka ngo be bazo attenter. Pour nini? Le temps luka ko maloko ayo ezo eta. Oui, ezo binota. Kucha pona o sepela ka côté wana nzamba kila yo o mele lo côté donc loko melate. Coup de chapeau. Ah oui, merci. Donc on est presque na soka émission. Boyoki ndeko mobali ndinga lobi. Yo papa yo sala kanko. Yo papa yo melaka biloko na ba pharmacie na mindeli. Yo mama obaka yibela. Yibela po encore balobi ezoboma diki. Ya yo kopesa numéro à téléphone. Moi 2-3 mabanga et ça moi bien. So kopesa moi 2-3 mabanga et ça moi qui wana limbisanga vraiment parce que nazana suppose opesinga dami bale pongo papa e boaka tango yosolo boa oboaka po moi min ben na bisinga de yake minute pene kumoko kabisa to za to landela kapena ndenge boss na salingaka nzamba za lokumu na premièrement na peso merci moko maman nata donc merci à trop et ça mbali bosso ya sukate tout continuer toujours aux zala na yebi ke ba abonné na biso tout s'abonner émission na biso près ni ba balobani Congo Millennium donc bozala belé site na biso ya ngwana bo s'abonner na bengi bino na déjà na parle nga déjà ba vieux aux belé au sepela makasi bon coup de chapeau na père na ngamo papa lobesa o ya kila refin pour ba tenir se passer planer grande sœur propre mère amie de tout le temps Carlos Ngalema écoute chapeau na petite sœur propre Nathalie Mopandi na moni mère na ngaka bibi noela bango tout bazawa na petite na Naomi toujours en forme bel et bien grand prêtre mère mamba forme boya na sayo botu na grand prêtre mère Nathalie boya bokuta kalate nazo bana bino inauguration maman na bo ezalate na ngiringi GLB avec refait on besa tout flamme donc je suis là numéro na téléphone eza plus 243 81 78 30 983 plus 243 81 30 et 78 30 983 oh nous salingi refin lobé salingi GLBS ayawana toujours alors toujours la bienvenue donc bande on a tout je vous aime beaucoup mon ami propre mon ami personnel disons tonton baba mon anti papa Naskarnovit petit frère propre Didier Lobessa Yams le grand journaliste na petit na sous journaliste de avant dernière d'un journaliste en famille donc yo ana coup de chapeau ma grande sœur Olga Biselengi Blaise Lobessa coup de chapeau à toi aussi Carlos Singali Mabalobi voilà son amoni Carlos Singali manamoni Bokulaka balobi mobala mokuse alekita banelengi Bokulaka balobi bumela na yo merci à toi mon boss Ricky Dibenzi kosonko ibakolo taba mitema du nazo beta sete kosonko ibakolo taba mitema oui kosoko ya koyi bakolo taba mitema buku du balobi aussi sango mon boss Ricky Dibenzi motema ya maman jolie Dibenzi maman nguli pomme verte à toi aussi mère d'Abstrocadero balobi ozo peser tala lelo baluki ba vie ba kokate tozawana à mon vieux loti lolotin à Bruxelles Bella de Londres moi si qui toque moi sanzila mino Joël Nzola maître du 15 Tadila aïe bala matidi oyi